Ma ozo publiera ba photo ya Jésus nanga ya filme. Ou tourna filme. Tata bato. Ti lelo. Akoli mazo kufate. Déjà atubela na ye. Abimisa déjà vérité nyonso. Na mokili ki aza na ye artiste. A tourna juste film. Mais maman na biso congolais oyo. Tozo comprendre te soka pété mutu. Oh, azui malade. Tu comprends, te. Ozo publier photo ya mutu. Oh, asali juste film ya pamba. Matika ukakanda ya kimbangu. Tika vraiment. Omoni na tango ya kala, ozalaka te. Photo ozo publier, eza photo ya colonisation. Oh, bako coloniser biso. Mais les vrais azali, aza moyindo. Aza noir. Bino nde boyebi te. Biso depuis kala to fetara déjà botama na vrai date na eza 25 mai to fetara yango. Mais bino bozo prier, bozo yeba te. Soki bakoko na biso 70 sages o ba pesaka ba livraka histoire ya kolo se pas mindele te. Nde tozalaka na histoire na biso vrai. Nde tozwa ba colonisation ya kombo lokuta te. Nde malgré so banya ba coloniser biso na kombo na ye mengeza la pena ya vrai. Mais ba coloniser biso na kombo ya lokuta. Histoire vraie ezali po bandai ko décorer ye. Ba photo na kala bandai ko décorer. Ba koko na biso ba décorer bango, bazo sala babikeko ya ba bilongi na bango. Ba décorer po nini image na bango ebunga te. Ba photo ezali. Ba image na bango ebunga te bakoko na biso kala. Ezali. Mais bino bo comprendre te. Bozo yeko prier na photo oyo et on eza photo colonisation. To comprendre te ke yo mona ye wapi. Mama tika ba sentiment. Omonela ye wapi. Otika la mona. Po Jésus ndenga zana atika la mona na mutu te. Bo matabo kita mutu mota ko yebisanga ke o arriva ki Jésus ndenge tata sima ke mbango azo bimela bato. Tata sima ke mbango révéler bato ki aza nzambe. Tozo sala ba sorte ya ba émission na ba témoignage ya bato o ba mona ka tata sima ke mbango. Ela bato musuku to ba lobaka te. Ba yo ka soni ba mona ka mokile ko mona nga sambela ka déjà Jésus na ye ko lobaka ke mbango aza nzambe ba lobaka te. Mais boyebi bien que faisons l'homme dans notre image. Donc nga na image ya nzambe nanga po nzambe nanga kelanga za mutu akelanga na image na ye yo tellement lo baka nzambe za mutu te c'est que yo poza mutu te yo za mutu te mitala bien c'est que ozan taba ozan nyama ozan ni luka position na yo tango nzambe akelo na image na ye donc oza mutu soko ozaki mutu te soka nga kelo na image na ye ya ndeke onga ozala pe ndeke soka nga kela yo na image na ye ya mbwa onga ozala mbwa. Mais tellement kela créons l'homme dans notre image. Donc biso to ba image nzambe yango to mona ke ata o prier o kutani na likamu mo o lota ndoto neti mama wana akomi na monde mususu azobela kolo Yesu bima tena na bimaka kimbangu na kolo Yesu baza mutu moko na tawana ozala te mais ozo défendre histoire ya kala qui oyo eza liboso na yo histoire ya Bible eza histoire na yo mais babakisa bilo musuku na po moto mwindo otikala ko connaître te oyeba te ki ye yo oyeba te ki ozala kana nzambe donc excès ko finga ya ko chola yango to souffrir yango to ana passe po tozo komi yeba te nzamba mi bombaka même kolo Yesu so tanga na Isaïe 53 nyonso na omona ke donc atika ka déjà esika na eza na terre moko donc bako négliger ye bako finga ye bako boya ye bako rejeter ye wana eza oya tikaka ti lelo kolo Yesu ye na kati na biso mais kolo Yesu fingami na ayepe na poso na ye moyindo mais bo finga webi vrai les vrais o bino bolobela kana o bobondela ka bolinga bo imagine ka ye me bomona na bino yete les vrais wana bokosanaka c'est papa de alungana accomplissement
ayaki na mokili pena ko vanda tamula ye siko sala ki ndenge tellement so tali kuna bakolo boda na Esaïe 53 bien ni beauté ni éclat so tali papa de lungana ni beauté ni éclat azo beauté ni so pesa bino po yenda pesa bino apesa biso makila na ye na mai donc azo pena beauté ni so pesa biso siko ye atika na ni beauté ni éclat tanga na Esaïe 53 okomona papa de lungana o ayaka na mokili o lobi ke molimo soto vana bino libela c'est tata Simon Kimbangu molimo soto s'incarner na bonzoto avant d'ana biso libela akufaka te mais a chansaka corps po tata Simon na 7 figures kole so na 5 figures a chansaka corps mais bato ba comprendre te bato ba bana biso bongo siko kianga so akufi bokosuka wapi biso tona lingomba molimo a révéler ka biso soki alinga sa likambo déjà depuis le début so ngasa likambo a révéler ka biso ke na so changer nzoto no tika nzoto oyo na ko nzoto mususu ke na otika na okumukona kufa mkono kobotama na otika liputa na okota na veste tata Simon Kimbangu lelo peso ka biki akufa ako révéler pe a révéler ka biso déjà réincarnation na ye ezali ya mokine ningani te boko ninga makambo zo ye minene siko biso tona nzambe to yebi kolo eso vanda na biso botika distraction po yebi le vrai te bolebi we le vrai Christ kolo eso na fumu isu luzaisu boyebi ete azala kana biso anankamba petit lelo azaye pasa la kaba réincarnation mais so otalika na Esaïe 53 wana Bible na za histoire na biso toti kango te meto ko modifier yango po place wana nde bakosa mutu mwindu mete mazane mayele te soki to tiki vérité nyonso to koza na valeur te tika to kosa ye ke nzambe amona na kate nzambe aza molimo Dieu c'est un esprit ni corps ni os do amona na kate yango botikala nango bino préférera botanga kana bino kaka bobondela kana imagination mais bomona te mais nzoka ne vraie réalité zali tala kolo so ye abina zo ya pe na masque bango ayena bandenge moko boye avandi na yo nazo akoli pe azo tanga soyi babi bitanga soyi na bino dia lunga na bitanga soyi bozoyi bateke ye wana nde Christ obino bobondela bo imaginaka mais siko sali siko nzamba sala ka iloko moko po o comprendre yete ayaka mikitisaka ami bombaka siko o azana molimo mo santo o comprendre ndenge biso tema tozana molimo mo santo po loba yango so otangika na Esaïe 53 wana alobi yango mingi bakoyeba ngai te tata na ngapa koyeba bakoyeba yete o alingaka nga ndena komilakisa pa na Yesu ko biso to lingaka milakisa ke pa na biso so ata obondeli obeleli Jésus amoyeba yete yango monike moye boyeba na bino bokomi ko tepa bato mosusu oh Jésus na biso azalaka na photo te oh Jésus na biso boyebi te po royaume Congo esalama na nzambe te maza moyindo yango abanda mokili na ye na mutu mwindu asali mutu mwindu po Dieu le Père de le Fils et le Saint-Esprit baza batu mwindu batikala kozana ba mindele te mais siko yo tellement que basala baza batu mwindu bazwa ko ce soit pouvoir ekendaka kuna ale bango ba ko dominer biso bazwi makambo ya lokuta batie yango nde esala ke bango bakokotaka na passe pona lokuta o basaita tata Simon Kimbangu aloba mbotanga Bible tokokanga moyibi ne loko oya yiba okomodifier yango histoire wana tokomodifier yango bo comprendre le vrai dodo ata bo boya lelo lobi mokile ko ningana mokile zo ya ko ningana kala te e ko ningana royaume Congo nde ngetambusa mokili bozo mona pena ke royaume ko tambusa mana royaume Congo naka boyebi royaume Congo kawana ezaki mbango ye moko royaume Congo donc kawana c'est kimbango yango mona batu baozwa ka ba révélation ya tata Simon Kimbangu bazo do alala azolota Kimbangu azokomila kisa mikolo azokomila sandeni amila kisi na nzoto nano ya liputa après azokomila kisa na nzoto ya lelo ya veste donc kaka ye yakala kaka donc akomi ko révéler batu bongo ndeko nanga royaume Congo o ekotambisa mana ka Kimbangu nde mokili ekozwa kimia muindo ekozwa kimia ebi Nazareth esika nkole sabotamela ezaka na nkamba awa Nazareth eza na venika ya ba pembeni nkamba obi o Jésus de Nazareth bokasa eza wapi kana pembeni nkamba
comprendre kimbango ekotambwisama na ka royaume Congo kimbango bozela bamba minene ezoya nano comprendre. Merci, tout le monde, à la prochaine, bye.